Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Popola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bonjour, bande gonanga nyonso balandia Info 16 na mukili mobimba eza ngai phytothérapeute chercheur à Dondala toza na kati ya cabinet phytothérapie congolaise oeza na avenue Opala numéro 4 sur avenue Opala numéro 4 commune de Kasavubu. Awa tozo lobela maladie oyo eza psychosomatique oyo eza chez l'homme et chez la femme. La maladie wana eza mingi dominé à partir ya niveau ya cerveau. Yango nde tozo lobela bino po boyeba epa mwasi na epa mobali ba maladie wana ezalaka na niveau nini ba conséquences nini maladie wana eyelaka epa mutu. Mais ndenge tokolobela bino boko comprendre eza nango publicité te eza nango bosolo o tozo lobela bino na musala o tozo à partir ya plante médicinale. Parce que na kati ya mboka na biso toza na 50 000 plantes médicinales oyo ezo traiter maladie ebele. Mais la minute oyo toko expliquer bino d'abord chez l'homme. Et pas mobali. Mobali azana problème, il y a faiblesse sexuelle. Mobali azana problème, il y a hémorroïde. Azana problème, il y a prostate. Azana problème rénal. Maladie nyonso wana ezo utakaka na niveau ya cerveau. Soki obeli yango mbala moko komi dépassé. Que est-ce que na kozwa résultat? Est-ce que na kozwa solution? Mais yeba ke solution ezali. A on a cabinet phytothérapie congolaise. Na ndenge nini okomi yeba ke ozana problème oyo ezo déranger bakawo tolobi. Eloko liboso. Et pas mutoyo azana problème ya prostate. Ako mwana ye moko akomi na ba problème ya faiblesse sexuelle. Akomi na problème hémorroïde. Akomi lobakeno ngai ndi mikolo yo na komi na koti na zoto ya mwasi. Mbala moko na éjaculé. Mukongo passe. Et puis aussi ozo kende po se soulager pour ça la petit besoin. Entre temps ozo bimisa gaz na sima na yo. Ozo milobelekeno me ndenge nini mikolo na komi naza na posa kosuba mais nazo sala gaz et puis masuba na ngai ezo kende kaka na makolo na ngai oleke masuba ekende même à 1 mètre ndenge ozalaki liboso. Mais awa na cabinet na biso toza na produit otokopesa yo oye ko soulager yo na ba problème oyo etali maladie psychosomatique. Je vous dis mes frères et sœurs, ozala libanda ya mboka, ozala awa na kati ya Congo, yeba ke traitement eza facile pour et atteindre na niveau na yo. Bande kuna biso baza libanda. Lokola baoyo baza na États-Unis, baoyo baza na Europe, baoyo baza na Asie, baoyo baza pe na ba pays oyo eza zinga na biso en Afrique. Produit eko atteindre bango, toza na ba produit en poudre, toko emballer yango, to tindelo produit na yo na esika oyo yo ozali et puis okozala vraiment soulager 565. Pour la maman, maman baza trop facile à atteindre les infections. Pour la ligne bon na kamwasi parce que vessi na ye eza peine ya nzoto na ye ya bomwasi. Mwasi wana ce qui a yoki yango nde bon na ka mobali ako garder masuba pendant un temps abzeli akepe à se soulager. Mais mwasi moyen garder masuba na ye longtemps ezate parce que les autres na ye eza na facilité à kozwa infection. Toza na produit
otokopesa mwasi akolata ngo na nzela na ye bu mwasi. Produit wana ezakaka à base de plantes congolaises. Tokopesa yemboko akoyebisa biso. Moyen tolekisa ba image ya ba papier ezate parce que cause la publicité. Mais tozo loba, tozo expliquer yaka ozwa solution. Pona bande kuna biso bazobela hémorroïde. Hémorroïde ezana ba problème ebele. Ozobela hémorroïde, ozoka mukongo pasi, makolo pasi. Mais yeba ke nyonso wana tango cerveau à cause de la charge wana moyen de guérison exacte. Mais avec ce qu'on a comme produit, to sengio zana condiment parce que ce que tu vas prendre et cause la guérison pour la vie na yo. Et au quotidien jamais ko belate et au quotidien la comme manger et marketing na esika oyo ozali pour la cabinet phytothérapie congolaise. Na yebi ke bande bona biso nyonso ya info 16 bazawana bazolanda biso ba soki ba oyo baza na besoin na biso ba atteindre biso na numéro oyo tokopesa 081 604 43 22 090 27 97 017 089 98 79 411. Nayebi ke na ba numéro topesi wana soko vous avez besoin de biso ou atteindre biso facilement. Merci et je vous dis tu es guéri. Et Kondimanayo et Bixio déjà vous avez déjà guéri pour le traitement au kozwa na cabinet phytothérapie congolaise. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.